ezolakisa déjà ke makambo ezokebien te na couple wana omoni mama lia aza moto aza moto motema monene azwa ntongo ya supporte ve na biso koda na babuzo bebele est-ce que moto oyo balo obemisa mbongo kofina est-ce que na bolingo noki artiste ezala na amour ki grand prêtre ezalaka te est-ce que moto lokwa janvier moto apeza no 17 kilo moto ana 42 apeza 17 kilo akofinga mpe na internet abofinga moto mitala janvier on a ba défaut ebele de un tu es très vilain eso mona vilain babenge pede la pede eza moto lokwa moto tu ndenge naza boye soki oza pede yo nde oza so oza pede tosola te po ota binemi nasepelani te nanu na bemission to asala na kini ti afinga sivima mpata innocent a bato ne pene esalaki nasepelani te vi nanga mobimba. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Bonjour na balandi nyonso tout ba mesana kolanda biso na Shiraton TV moko ya ba chaîne o emisa ko pesa bino mambo ya malambo to na Shiraton TV to mesana ko lobela bino o etali sport musique politique tout ça la pe ba analyse moko ya malamu na pesi mbote na kolo chaîne o nga binga kaye mo papa ba yemba na bango ba docteur mais ba mona bango ti o nga docteur na mona yi na confirmer kaza pe na vrai docteur depuis ba sudaf kuna docteur papa na nga ya motema ya malamu docteur Chirac Makanda yazala moi pembeni boko na master ne ya motema na lili wana mokonzali lazaka moko maître Chico Borome na lili wana eza tombé yo ndeza mokonzi na pesi sumbote ya mon ami de tous les temps de tous les jours merveille matumona El Crack Bologna premier ministre ya bolingo yazala bongo na juste wa opposition wana moni die kama ya Aristote Mwasula Jogo G1 master na nga ya Jogo G1 vraiment to lia mbongo mokolo yango na posa te ko pesa baleki na nga mibale balaninga ya mapasta semas na kesa sentish na kesa famille na kesa mobima berniche na kesa cheval blanc depuis Angola kuna moko ba Casemiro de la presse salara makambo ndenge misana ngo toujours ko sala neka na yela rabino na mimela rabino makambo ya malamu na mimela bido ba invité obosinga ngai wana so na boni bongo na bosanité mama sociale balobi fongola nzungu mama social Grace Bonkili azala toujours wana sponsor na nga ya motema Grace Bonkili wana pesi mbote na famille Bonkili mobimba na zongi lisusu na yeli bino muto bosenga nga bobika semi fo zongi za susu papa wana mokonza vérité telaka nga na yeba biki lemba ne tombera jamais biso bana lemba to kotikala jamais ko kabwana na bite fona zongi sa susu muto ngo ba abonné à Sheraton TV bomo na sko les vrais mutu ya vérité. Bonjour papa. Oui, bonjour Casimiro de la presse. Je dis merci na yono disposata na opono yo ya manga maestro Eurocano le maître de la presse congolaise. Na pesi mbote na yemo le patron venanga Guy Makoda le sel elinique international na nga ba poto wana. Na pesi mbote na venanga me envoie ma patron. Sans oublier ko bossa na te ko pesa mbote na venanga junior père à partir des États-Unis. Na pesi mbote na Chacha Queen, la diva Chacha Queen na pesi mbote siko za la pesi mbote na venanga Abraham Matimbo papa na Judith Matimbo. Casimiro de la presse, moi je suis là, non, c'est la gamme question. On a vu que l'actualité, c'est la moment belé. Non, c'est la gamme question. Par réponse, c'est ça. Si, nous, c'est la gamme question. Par réponse, c'est ça. On a toujours pris à vous. Et ça, la question, on a vu que Lilo, basala toujours. On a beau s'abonner massivement de tout ça. On a beau s'aller à Malam ou Lingé Banda. Et là, dit tonto, il y a moins donné un pembe basangani, bah c'est ce qu'on mélange. N'oubliez pas bien d'avoir biso pena na dit tonto, métier noir maestro. Na Casemiro de la presse l'opinion to pesa maestro lolo tout ça la pena analyse analyse l'opinion to bete nomba analyse moi chou maestro mikolo babi ba anniversaire en Toki ba anniversaire Toki to moni anniversaire ya mère Aline mais quadra cora mère Aline ya nzele na mais quadra cora sali ni mange ya tinda ta ndenge ça la rapanzel pas ba mona keno quadra cora anniversaire à Momi na ya yembeli mais tout le monde y a monté tek analyse ya mboka oyo pose ba compter ba analyse mboka oyo za parmi wana o mona ki ngondenge ni yamba ki ondenge bon quand on a maestro Eurocano on a jugeant de 1 na jizaka mal même si bon on a problème toi na kata kin balba mai ninga na pa mbate tozo ka ba rumeur ya divorce bon si réellement ta divorce yango jour anniversaire ya mninga ta bozana binemi ta bobunda ta boswana jour anniversaire faut l'axika ke aza mutu bozaka na moi je trouve ça c'est anormal ko fiolo milana baba ana ba page ya minene azana batui minene na simane o lelo so batata photo ali ya joyeux anniversaire de la part de Kofi Olomide monde entier lingaye bango mais comme on a ni na page yé moko ni soué ils ont là ça déjà que mambo ke bien te na couple wana au monde mama li aza muto aza muto mtema munene azwa ton supporter ve na biso ko dans na babuzo bebele biso to sakali banda ya ndako wana mais makamso to yoka ngo comme rumeur boni yem tazana kata ndako wana
Comprendre? Boni, moi, je suis à la femme légitime, mais ayoka na mabe. Ata monate, par exemple, ndeko normalement ayoka na mabe. Ata monate suka on dit mané yango. Car yo moko la personne ko fait l'omide to ka o a viola. Yango dossier zaki na France. Car ye moko toyoka aniata danseuse dossier za. Car ye moko kanga ba danseuse na nako ba dossier na ngweza. Mutasambela pega mère nani madame tapa. Mais oui, madame a ressemblé à mobile, n'est pas lingué par amour, non? Bah, ça me l'a montré un espoir que l'eau va changer. Ne pensez pas que sommes dans Sambela yo. Azolinga to tika na mabeli bela pour Sambela ga okaka. Et okano, et bon peut-être que ça eza mamba bolinga tout ce que ba wole lipelo mo bo quoi de passer ba on ninga pe na artiste na fina non ntele na ngai. Est-ce que muto yo balo be misambongo go fine? Est-ce na bolingo no ki artiste ezala? Na amour qui grand prêtre a raté. Na bolingo tout le monde a tout le monde. Donc ndenge yo zande yaza. Ba sentiment oza nango yepa za nango. Ba besoin oyo oza nango yepa za nango. Parce que yo juger quoi de kita. Quand je dis sali mabe, c'est anormal. Et là ça maman qui est problème mo eza na couple na bango wana. Yo ce qu'on s'attendre problème ni cause. Après c'est ça non mamba couple un petit peu avec ça qui a face à face qui non joyeux anniversaire. C'est les non, on a s'attendre na promesse à la tête, mais il y a des rumeurs sur qu'il y a divorce. Des rumeurs nini expliquer biso. Non, bah clair non, il y a des rumeurs sur qu'il y a divorce, il y a Kofi Olomide na maman Lia. Il y a un de banako sur qu'il y a anniversaire ya maman Lia. So ba vandi balande ba mona un pour na bongo. Yango a souhaité été. On peut ça lui passe. Mais il faut ça le passer tel anniversaire ya madame nanga to kabwana. Il y a pas signé les pour comme joyeux anniversaire. Mais yo relation non nini za relation non nini za na kati ya makambo wana. Uko tika on peut likina ngoka. Ko tika le gaza pomte. Lo goza yo te monsieur. Yo no monte ba beti mtu so mbata mais yo kimte ma passe. Ah maman, bwana obeta mona mbata makasi boy. Non comme là te. Yo autre te quoi de courant dit. Nazo traité na bi eza na sens te moi si na yo bala na mbongo jour anniversaire no souhaité été. Et lo ngazo ba ngwana na clair. Ouais, c'est qui makambo le bi maestro. Mon maestro ba tout ça quand na page anniversaire. Tout le monde anniversaire à Grâce Tembo. Ah wa. Oki eta kene analyste ba anniversaire à Grâce Tembo les gars ginde. Bon là on a profité na pesa joyeux anniversaire na Grâce Tembo malgré moi mikolo leki mais moi autour eza mon anniversaire na ye. Pour so botama na novembre ti fin novembre zo fêter kaka. Joyeux anniversaire na ye. Fête les gars très bien malgré bandika bazagité. Banani? Bandika be ki ndika te. Mais bien on a ba ser na yazaka na bango ba vivette mayamba ba amour de la presse tout ben ki ndika. Malgré bazagité. Oui bazagité pour nini? Mais c'est pas du temps à publier vidéo. Ya koloba ke madame na ye aza impoli, aza mal éduqué, aza nini. D'autres personnes ba lekala ba na internet ba loba ke ba luka base. Moi je trouvais ça et ça baisse, ça normal. Non, côté papa, ton dans clair, ton de moni comme c'est pelé sur de ça ko côté. Dio za bese bolingo na côté moi mbutu ba panzango na YouTube au CP là. Au moni mutu ça vrai responsable hein. Jamais sur la première moi sur collection internet. On comprend? Là je vous dis vrai responsable. Responsable des costumes, des chemises, des souliers, des montres na latité, des blocs amateur, des état d'esprit à mutu. Moi, je suis là l'état si y a un problème, bon, c'est entre binombalé. Soit l'équipe binombalé, on a ba famille naïe, aux gens et pas famille naïe. Au gros, il y a ça bon, mais règle pour ça, moi on a bino. Il y a grâce à toi, on a place mon anniversaire, non? Bah master naïe, bah y a quitté pour l'anime. Là, mais c'est pas toi bimi si vidéo, il y a d'autres personnes et touché bah moi. Dès que vivette maïe, bah temps, il y a défendre Amina bah. Bah moura de la presse, bah temps, il y a défendre Amina bah c'est normal. Il y a aucune personne qui n'a manqué moutou naïe. Aza toujours na défense ya mutu na basala basala o ebongaki mutu asala pona ndeko na bango après de temps anniversaire ya ndeko na biso mais c'est pas ndoyer na cadeau ya voiture à offrir madame na baninga ba jijango mal dans quel sens obimisi bango lokola ba lâche obimisi bango ke lokola bolingo ba tu ba ko taraté boto ke no pina ngape pina na nyaku ya pina wana maestro limsandi na katakata maestro mobali ayo pesa mwasi na un cadeau etant que bolingo na ye parce que bino ba master na ye bo mona ngofuna ndeni non ba moni fo na sens nini o moni mutu o manto na balabala na ba bien pour nga façon on peut pardonner na balabala parce que joana il faut que singa grâce tembo il faut moi na ka temps yo tu téléphone ko sa vidéo ya ben insulte ya ko dénigrer moi si na niveau na azo pe temps yo sa vidéo yo senga pardon pas madame na ye maestro quand on yo pe nous pardon ndona o meso ki mutu a qualifié mal éduqué a fini yote a fini ba parents na mais c'est pas oh ça là ils ont sens a bimisa famille ya ndeko na biso comme si ba éduquer moi na bango malamu te
so babengo za merci bafingi yo te ezonga na sima na yo o comprends azo attend sa vidéo so réellement que ya bazongani azo attend so vidéo yo senga pardon na PCP sous conseil so ko za incapable to za na makasi wana to ya boya mwasi ko beta ata lisole pa batute poso bozongani okoza mutasoni mais on dit yo pendo za bwindo za na babilo na yo wana ba limbisanga na terme ndo za na madame le loyo na madame bobebani na téléphone banini ba izino ngena dit ne ba kwa kivi wana peut être bana lema ba kivi bena maeso kando bena yebu afukami pardon madame yo lingi olingi mobali ya grâce te moi sala ngo bongo po ekirindika ba sepe non pas pour ekirindika ekirindika ne ba boy ba monika ba bimili ba bimili banda na moni yango mabe ka ekirindika te ata ngai moko pe na moni yango mabe nazo pona nga nazo trouver mais c'est pas comme si état d'esprit des un peu est faible ya ku ba maman so ba papa so ba sona mbala o mbala mais suki la boka na chambre bino bana kuna sala boyoki te comprendre mais boanda ku moko mais faut te faire appeler à glace mo pe pour non mutabisa ngo za glace te soki yo sali vidéo te ngana bimisa ndeni na yo filmer na ndako na bino mais grâce PM super ya Alexander mobali ne ba master ne ba so ba nambe yango ya bimisa vidéo wana mon je dis soki yo sali vidéo te bango zo vidéo ba yo filmer na ndako na bino mutata faut bien mutasali na vidéo premièrement. Comment fait-il que bébé na monsi nous annonce en vidéo na ideni? Au salir to poto yo mo o se salir. To za batu to raisonner bien. Ya monsi ko bino bo moni faux. Nga na moni faux. Mais o tshine be kirindi ka ba moni ko neti bibi lo kwa neti bolinga batu bakota kate maestro kanope amoni faux. Mais ce que ye moro le mutu ngwa mo na info te posa bolingo na bango. Bino ne botika na soni moni te. Oui, là vous avez aussi raison. Au moni soki mutu mo boye a manqué au respect. Ngane na beti mutana mbata. Lobi na mutana bozo ngani. Ngana otika na sonite. Là na clair. Mais oui non tika na pesa exemple mo ya mkie. Mutu mo boye a fini ntu par exemple bébé skizenga imbécile non. Moi j'ai trouvé ça mal. Na beti mo na mbata. Na 17h bozo ngani bien. Ngana otika na sonite. Mais oui. Que il ko sala ke batba ya te ngwana. Ba pesi muninga ka ba ete menga ba ya ka carte. Kasi ne ba moni jo ya grâce à participer à anniversaire wana. Et ça la bieza la penga piso ndetu za ra munanga ata to bebandi na te lo mo buye buye. Non ya ka posa master nanga. Na ndinga logique des choses ko ba kini poani. Tala mon internet est fort, oui bien. Au bon on va éviter qui est bien honte. Il y a des personnes bazala au moins na tangu ya fête. C'est ça wana baza bato ba yebi makambo ça la très bien. Au moins na tanga ba fête. Des arts izalaka ya mal. Na seka ya koseka ba ambiance. Et seka ya fête pour zo chamaga wana. Pour tout le monde a distrait a mema makana sentiment mo quelconque. Ba éviter makambo belé au bango ba yebi. Ba éviter makambo belé vraiment au bango moko ba yebi ba raison ou ba éviter. Quand on ngane na trouver mal au finga na lo ba mukili mobima ceux qui ont na moi sinon ta problème internet te internet te li kama mosta mbolo ko internet ya lukani na kati ti bokota na ba inosa ba Kevin na kati Kevin asala ke boy Kevin azonga ke boy asa Kevin da filma kai kasi ne ba ba Kevin asali nani asali Gabin anniversaire. Bon là je dis bon na pesi moto na sa on a Gabi Tumba ya Gabi joyeux anniversaire Kevin Pan. Je dis Kevin Pan dans les Getchou lemba ne tombera jamais Kevin Pan dans les Getchou. Voilà c'est un frère hein. C'est un frère de Sénégal théâtre na miska nous remonte bien. Vraiment. Mais c'est lié à Gabi anniversaire. Vraiment, dans quel sens tu as l'anniversaire est à cocatel. Anniversaire il y a la bloc bien invité. Parce que la moutou anniversaire. Faut que nous imprimer les invitations. Au sommelier gâteau, au salé liste ya bato ba na fête. Au sommelier masanga ne au salé anniversaire. Ce qui ngai Kevin pendant les gâteaux par exemple, na un anniversaire ya Gabi. Na sommi 2 bouteilles de champagne. Est-ce que c'est l'anniversaire? Batika ko créer confusion ezanga mutu na makolo. Pour ça pe na Gabi pa ebike mamno so baluko na baluko ka juste ranking ezanga tina. Pour ya Gabi na Kevin baza très bien ba solo très kitoko. Oh bato c'est là juste ko baby sa réputation ya mutu. Ko bimse ya Gabi lokola aza incapable yo c'est lo mo non. Nous foot na ce que outi non. Internet ka kindokite ba mo ba titre. Mo ka ba titre ba titre ka ba batal. Anniversaire à Gabi, Kevin Pan ça il a Gabi anniversaire. Non non, Kevin a payé ouais, on peut ça pas ça on est. Pour la Gabi a contribué à trop na chaîne Kevin Pan dans les Getchou. A joué à film on a belé écoute ça bon non. Non wa tali.
Ah, c'est nanga nabeta tout, nabeta carton. Ma beza wapi. Batali kunya. Babike yo ozwaka toujours place bana lemba kaka. Non. Kevin a mon lemba yo ozwaka toujours Kevin Azan noko moko aza bon, très bon. Très bon de lui à l'obate. Na tu ba makambu ya mese panzo aza za mona lem. Ya glace temo aza mona lem. Kende babali basanga so ya mi maestro tunyeka mamba Kevin elo wana to tumboli libe maya lingana bana lemba te. Et tout ça ba ime non? Est-ce que Kevin Azan asala makabo ba finga ga? Ils ont son stand. Babi yo nebe pa na Kevin so za ba tumboli Kevin za wana bakati olobo. Te yalo ka bakati. Wana bena osenga bwena ba cameraman bwena bango na songi na si il faut non, si il faut kozong sa nanzela, faut kozong sa nanzela. Ndeti par exemple à janvier. Tout qui malembe tout si c'est non to kota mamba janvier. Te asali ya Gabi bon, asali ya Gabi fetité, asali ya Gabi fetité. A contribuer comme tout le monde, c'est ça. Babone à Sheraton TV boyebi que non so nazana tata o izala kaka boyi ngana lingaka na bingaka ye maestro kano neka to bige lemba ne tombera jamais Kevin pendant que je salue sikozali lemba na lemba ne tombera jamais na pesi sumbote namba master na ngai wana moni belle simbuluku pas d'entrée hein il est né avec un na makambu bele simbuluku na pesi mbote na noko na ngai ya boga ya pembe Christian il est le lendo parce qu'il s'appelle aussi Christian Lolendo Dior mokonzi ya beauté na pesi mbote sika zali boy bagane to na maïso kano ero kano pardon janvier wata alobi Kevin Panda alapena vraiment mana moto ya sima abia saka contre na bato ya sima wuto asali kutu liste ya bato baza bato ya sima ngaso yo bandol bana suka nesko no tangelo ba kombo msupe yoko pesa nga oko confirmer lenga na ebite so oko confirmer lenga yango. Dans le 1 en janvier, avant que le Bamambia batwe, mitala. Est-ce que le roi janvier, m'a pesé dans 17 kilos, m'a 40, m'a pesé 17 kilos, au fin de l'internet. Non, tout ça clair, m'a pesé 17 kilos, m'a 40, au fin de l'internet. Bouyo bokendane no hôpital mo ninga masina pesi. Oh, bon va pesé dans l'hôpital. Bon natana nzila te ils a 50 fois. No les a 50 fois. So 50 fois so 200 fois amana na boui. Papa, janvier na âge na 42 na 17 kilos pesant, c'est anormal. Avant fin à Moutoumita, janvier, on a des défauts belés. De 1, tu es très vilain. Et ce monde vilain va bien pédé. Et ce monde vilain dans le monde, vilain va bien pédé. Mais va pédé le pédé. Eh, Michou n'a dit calme. Et ce monde vilain va bien pédé. Non. Au moins, sommes tous vilains. But à de 1 à complexe. C'est que janvier a complexe par rapport à quoi? A complexe, c'est par rapport à quoi? Par rapport à ma belé. Quand Kevin pendant les gâteaux le baraquet, Aza rêve na bango aza na raison. Pour jamais rola o lalo la mukina tongo finga Kevin mes fils mes amis. Kevin pas na olesa janvier d'azan. Au moins longa janvier tala. Mais ce tika boy janvier azana bana azana mwasi afutela ka parler Kevin ondolese na ndeni na mto oluka na banzela na ye maestro tika bomelo ko na ko. Bino bo bato bo komisara bato mususu ba teti o ba mériter ko za tetute. Bino bo pesa bato mususu ba privilège o finga bato o ba go za tan ton finga bato te. Pour finga mutu bien tala bien mitala. Au moins, le janvier des awana. Le roi de ma battu à la cabine à courant 666 des attaques. T'as moi le nom mouké. Ok, Kevin Pan a pédé ou pas, il pour nous les gens. Il y a le billet à contre Bayayu Baba pédé. Il y a contre Bayayu Baba pédé. Il y a un nini, bon, Baba pédé. Il y a pédé. Il y a passe dans les années tinin. Au changer bango. C'est que you n'as pas pédé. T'as la pédé, ça moutou le roi moutou. N'enga zaboué. So yo za pédé, yo nous a soda pédé. Au tout sur la déporta binemi. Et ça finit yo. Et la vie privée na yo c'est un atta. Mais c'est que ba wele le poti Kevin pendant le baga janvier azal le roi neta l'autre bango. C'est que ba wele le ko bazara dans ensemble. Pourquoi janvier qui regarde ba tirer fil à côté le bageno ba Kevin pendant ba PD, eh ba la na bango na bango ba sala geza na ninga ba kinda mama ba showbiz. Tala omoni na vie hein. Tout ça la fort aux oies. On comprend. Omoni janvier. René Abir. On comprend. Dans bazaka na équipe nationale na bango tout bazaka ndé mon ba Kevin kozwa ya baninga e botisa bango motema mabe on comprend ya lo ka to tambola uti te e ba yeni ba ya ba mati e to tika so respecter okoma mutaketo e lo kisala bango eza motema mabe jalousie oui qui nazala pena j'avais kana plateau lobi bazani logo te esinga kasemiro de la poste bazani logo te eza musala paso ba oki sala wana na lola ba za ti ba oki na faire. Ye na ebite na jisita lola so azalaka azalane na jisita lola ngona yaya
akumisa nzambe nde basala mo elongi boye ye abotama complexe de 1 aza vilain de 2 ana taille te aza 86 so ba 86 akoma même pas 1 mètre taille na ce qu'on finit bato bon dans le sens te bango bazaka intoxiqué par Karine la personne de Karine moko aza no sorcière de 1 yo na Karine moko ndi vraiment trop comment tant que moi je dis la vérité tu le bari no Karine no ali li mère na bible ezia yo ezali do mona carte d'électeur na be passeport Karine aza moko la mère na biso te aza leki ya maman na biso maman biso aza moko il y a 2 ans lo bango bien maman so na 52 ans Karine moko aza na 50 ans tu comprends bango bazaka intoxiqué par Karine au moins attend normal pour l'instant Karine faut des temps yo se repentir yo lokelonga nzambe po em suna gidi baba ko tchai mwana na vie photo la air mambo ke ndeni na ko mana âge ni est-ce que no Karine a présenté fiancé zaki jour anniversaire donc jour yaki ni fête ani amisa pena fiancé ne yo na 2021 Karine a présenté biso combien mibal ka 2021 et si la péto ba sasu mususu po ni muninga bigi ya tikali ga wana na tika lobani na Félix lobani atika ka wana na dondi zela mama le ka sa Sonia famille na dondi abaka tika la ka wana na Félix ka ba tika li ka wana na noko baltu anniversaire mono de 1 ya lokuta eza jour ya botamata anniversaire mon créé so ezaki pe prédote so be daka mariage coutumier ba comme ça anniversaire donc ça n'est pas ya na sens mais yo sko ebi date botama ebi na mwa botama ngana ebi ya na botama ane nini tala mais boss pasa ka calcul dans 50 ans amuta nini Karine benane na mono lagi wana mokonzi pena na 50 ans ndika e kota te aja mene pe se leka musika boy ba yoka soki ezalaki ata sa bayoka nganga tikolo mambo oloba oyo ndike kota te muto aluka mwana oyo bake ndike kota te est-ce que baluka mwana na théâtre na internet là si ça la théâtre non est-ce que mutu pena za susa mwana solo to mona grâce mbisi la sexy na peso mbote maman na bébé Rachel tanga comment koluka mwana ya solo exactement tala après na air ata bina ke repoussa Nico no yo se tu filo kwa Makarine ngai naluka telo na ngamoko achanga zemi naza ata na mwana nga soki lelo esimbi te lo musu ya mibala ete misata ete ata moko wana esa nini ezala abota mwana kimia vana kimia batmo ba bisinga ba biyebisa maestro ataka Karine po Karine na boya gaza mpanzi na commence c'est-à-dire que no atambula puna ba nde bazaki na ba janvier ba tutu wana ye Karine na dégageaka yango azala toujours balobi bon bakosi na bon badobi bakosi ngai tout le monde oyo atambula ne mpanzi na sepela na ete de 1 sozaka mutu finga bato non sepela noté de 2 sozaka mutu ya berere na internet non sepela noté comment Karinga na sepela nete nanu na bemission tout ça na kinti ya finga sivi mampata innocent batu ne pene sala ke na sepela ne te vina nga mobimba take mwana wi non take mwana wengete take innocent nanu ya batu mama pasteur mama mo ba vana na kuna na bana be exaucer ba gradi ba licencier ba tanga na États-Unis ozo finga dans le vide bon maman le roi ali avana na ya pota tanga banchiki na dans le vide ozo finga après muta bongo nga ma eso comme je suis conscient bona ke na mon chiki na nga na accepter muta bongo mutu na ngai oza mu na nga na sens ni ozaka musika na nga c'est normal yango po take ba janvier les autres take ye pas finga mutu oyo na zarane très bien bon là na clair moi je défends que des valeurs pour que janvier go finga les gars tu net na nini yo tala état physique ya janvier mais pourquoi tala te ata mo troisième primaire non ta l'état nini ouais puis yo kolina lemba janvier ta so mona kave kuna yo atala oncle na biso atala oncle na biso asuka na troisième primaire personne ne za na kimbondo kuna mais je te dis asuka na 3 ans ye bena taille na ye et koko la classe asukela taille na ye et koko na classe ya sukela c'est que j'avais nazana pata kombo na emombo ayibo komate posi muta te j'avais kombo na ayibo koma tala ngona calendrier atala ngona calendrier comment na ye ayibo koma est-ce que bigi non rose doit pas j'avais ça ngelo ala mambolo ba bon batanga les janvier so fingi ngalo neti nini côté ba t-shirt ba buya zane na ngote ata montre azane na ngote ata téléphone ba zane na ngote ata ketch numéro 26 numéro bana mazaku na ketch wana te même ba ketch bana des à moins cher
Nga mona gina Nike mo pene likolo boya bien pene Nike wana mona gina ba t-shirt moi c'est wa quadre tant ya noble wa ta quadre uti poto aye na mona ge ba sene mission Nike mo pene bien mais marambo yo lo ba o ngala mo ndeti tu vas 36 va voir numéro banane va que tu vas imaginer na tombola mudada que tu vas 36 tali comme kusa mumu na pas to finga batu au moins pas to finga vivette et ça dans le sens mutu lo la comment on est mutu quoi j'avais ko finga vivette au moins pas tout sous ouais mutu lo est-ce que mutu lo à janvier tout ça va batu tout ça va batu tout défendre au théâtre là là mo de non mutu quoi janvier ko finga vivette mutu quoi na ta normal vivette ndolo ba so kuta j'avais ko bete pe na ngamu na encourager Mayamba, Vivette Mayamba que je salue Vivette, elle s'est passé beaucoup de temps pendant janvier penabo. J'en passe à Mouya, il y a Vivette à Zanenzele. Elle a Vivette au bête. Tu m'as pas contacter. Dans le peser 16 kilos, na Vivette dans plus de 70. Ah, tu as bête dans forme pour ne pas Vivette Mayamba Gucci, maman Gucci, aime sur la forme. Tu as bête la nyoso. Bon, c'est ça qu'on va faire ngwana na ye ate. Pour na défendre ma maison non, to bluba ma maison vrai. So tengami, to tengami là. So za nzela to za nzela. Maestro, quand nous, moi, dernière question, on a peine aux abouis. L'élo internet, au monde, on est ni babuzo bao yo, ni comme on bima pena bouin internet. Et ça la ronde ni de mon internet, c'est comme il mimi maman. Non, dans sens normal internet. Et kufa ba kuna donc et c'est quoi te présent j'hésité. Bon, ba biso ba oyo to zaka bato. Mama bato ko tate. Polémique au saate mais so lalo la muki ozo mona ke so tikali kana internet akala ozu retard ko lalo ko lamko ko tala mutu azo finga mutu ako finga te so beta on pe kara midi à 14h ko tala par exemple jeune fille mon boy abane internet elle même pas 8 mois mais aza ko se permettre ko finga mutu ça la ta 7 ans na kopo so tala ngoko kanga mutu matin il faut ko loba na vraiment ya mabena mon internet ko tala mutu lo kwa janvier ko finga ka bato so ngana vandi kimio na mo lo kwa lo mo zo ngala motema biso bangala to be lo kwa mpiki lo kwa bozo sanza lo kwa lo mombo j'avais na mo neti bo wela mo lo mombo non nga j'avais to wele loté depuis pour vendre mesa mo ko à l'époque to va même pas 2 mois passé na zoaka to sala ni directement ya page maman CCTV même pas 2 mois. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez une analyse, mais tellement que vous avez musique. Musique, vous avez la carte, vous avez la musique, vous avez la faire. Tant que pyromane bima qui baganga qui va 1 million de vues na Trace TV. Donc, na New Trace na 3 semaines. Mais tout le monde, clip, il y a un autre, il y a président faire, il y a fallu pour pas 1 million de vues dans 2 jours. Il était analyste. Analyste de musique, mon gars on est nini. Bon, quand on a une nuance sur ça, on va bien pas bango tous parce que 1 million. Quand on a été, presque la mission nuance sur mission micro parce que 1 million de vie na bon ba moins ba 1 mois. Un père 1 million sur 400 000 vie 5 jours, un père. Bon. Maestro Fabo d'endologie 1 million 200 000. Même si yo en information té. Zoto 1 million 600 000. Pyromane 1 million 700 000. Bon. Tous ces gars on est à musique à Congo. Moutaleki muninga zate pe mutana sem muninga zate ba mutu baba millionnaire so tonto loba. Là je dis félicitations à Fally Poupa Aigle nzoto makambu toujours makambu. Na pesi sou mbote na pesi ba félicitations na faire rigolo des padres. Na pesi boga de la presse mote. Yalinga so ali ba fe ba boka kaya mta kwa na kinlo kimona. Mulubana. Na pesi pe mote na pesi sou félicitations na président Fabrice Maïs Fabio. Na pesi ba félicitations belé pe ba courage ne ba nilé concert ba courage vraiment na pesi sou bande on a un père ba félicitations pour ça musala comme il faut mais et nga pele question sur ce nga tout moni yeno na nzoto président Fally Poupa agumba mi penelo wala bora innocent c'est que fait pena alande l'image ya innocent ou bien de nini ya nyegama fait pena nyegama ne fois ka tabagunza mana mabele na faire des taper de clip bagunza mana mabele est-ce que innocent la na bon innocent c'est un droit d'auteur dans droit d'auteur ya nini oh yo nguma na go nzoto na yo moko gunza mi ba c'est droit d'auteur oh mais that's nice oh est-ce que mamlo tant yo sala pompage à des samuto ils sont comme le pompage à 5 droit d'auteur mais innocent beno ça pena nyegama président pas nyegama na bien oh bon mam kilo ko ça théâtre mam nga zo boya ne yango ba anti valeur mutu angunza ma peso droit d'auteur ya nini nzoto egunza mi ya yo mais hôtel on pena bien surtout ko président pena oh dinda kwa dindi pena ka lokwa innocent Fally Poupa agunza mi basali pompage na te so ba droit clip on a louingi okuma
saka mutabimisa pompage osenga droit d'auteur toza bato toza mikolo tomemama basentime ezanga ntina te omona kogunzama na badanse ya kongo eza ya lelo te ebanda kala meme ye moko inosbi ayebi ke ebanda kala soki ayebi te bato bazalaka na ebe informe aosengela ngo droit d'auteur soki ayebaki déjà aosengela ngo droit osenga droit d'auteur aza aventurier là je te dis moto aosenga droit d'auteur na danse na ye ndenge aventurier papa nga nakozwa telefone nga na abini fale abini esika monte fale agunza basali pompage batelemi kopi confort nini bino boza kopi confort ometebi botika théâtre kopi confort ya nini ya danse wana wamelaki na oyebaka tosala effort oyebaka bavaleur ya bato na bacomparaison na bakopi confort bolonga bosenga valeur wana ekoti wapi maestro elingi zomema biso kaka long chemin valeur wana ekoti wapi tomoni mpenaki na président abini lowa ndeti inos bi ndenge abini yo moto omonaki nga namona abini mais oza nango na tiomo bi olosaka na tiomo onga amonaki pompage pompage osani président beti de ou bien abeti pena bakambuli loketo te esika nini nete clip yango eza modifie to ndeni okoka yo osala nango wana yango wana mpe nasala nango bon problème te bapesa droit d'auteur kasi maestro fo bo ben mpe babimisi nini tosaliki tomoni idps mpe bacontredire bango idps wana yabite kaka na bazalaka baidps wana na bango te kalaka na bozalaka bacontredire bango tomoni mpe un grand ministère lokwa wawata na be na ndenge baye mpe bayembi abi apréféré na ye nzembo ya idps là olobi bien apréféré na ye wata aza musicien comme tout le monde ana matoyi lokwa mibale lokwa bato nyonso préférence à Moutou, bon, obligeant Moutou que préféré, car il y a un père, il y a préféré. Mais majorité à Batou, bah préféré, il y a un père, c'est ça. Non, non, Kobo, il des choses différentes. Na yebinde bangote. Na clair, na yebi bangote. Kalagana bazara. IDP c'est l'élu. IDP parti, IDP c'est l'élu. Quelques dédicaces non quelques dédicaces esprit ma rivalité banga bana on a retard là baninga mettre débat 1,6 vies pour rivalité lelo buzaki wa kala na théâtre batsa je zantina ba sam sal ba ko ko musuba pia zobe MLC musique ko bima ba IDP la muka MLC musique ko bima mais ba ya ba sa musala comme il faut baza vieux ça non bon nzama pesa biso tout souffle de vie mais ba qualité za radio na chanson wana tongo yoka ki yango mobanyongi bandeli ni to saliti pour na bikinga na tongo tongo na yoka mo mami musique bana tout na conceptuel clip pourquoi ils aga moi mais ponga peshu na yoka ote batindeli ngango pa noble na yoki pena na tali na ba ya ya nzembo ezana am ezoloba nzembo ezoloba comprends atota mta yanki ya atota yanki ngwana sotali nzembo wana omona make wi balobi makambo yango to vivre lelo bakena biso te ogusala nini sali lamba nini te baobi makambo eza lelo tozomona bamama bakokufa msuka mpona 10 000 francs yosombele msuka kisi eza te comprendre otangi banchiki mpena licencié lelo okoluka mosala batali mpena besoin de d6 batiki yo comprendre ya baréalité te na ministre na biso akangi yango po atika banzembo oyo okotisa bimisa papa asa na moni fakanga so atika me na batelefone bato eza ase mosala punda bonga kanga ne YouTube mais toi on a ba téléphone to be ba beta ngona baba ato boy na TV 6 ça longo za TV est-ce que ça TV ta wala daki maestro ero kanu munanga ya tango nyoso tiso na bengi a répondre nga po bi valeur pe ya mutu na maestro to kombe madana suka vraiment balobi de bonnes choses ne diront jamais vraiment moi quelques dédicaces na yo et ça la bien au lobela biso pe na chaîne na biso Sheraton TV bon premièrement on a Pessi merci Bena ngana chrétien na Jésus Christ wa batela ngai mingi to lamugana bango ba moni pe erote mingi pe to lala na bango balamuki pete na pesi nanu ye merci ebele na pesi mbote na yo par rapport à disponibilité no ya temps au déplacement ya ko lukanga tout ça l'émission na pesi merci mingi na mkolo chaîne docteur Chirac Makanda docteur wa muna na po ba docteur Chirac Makanda depuis Soudafia monana papa to ba mambali konda de ata za mbana mungu nde to ala besoin na omoni chako ka tembe na bi oyebi mutonga na yebi muto yo pesi oyo yebi senga ta na bloba na ngamo pe na sasata bonjour ngasko no yeso que docteur Chirac Makanda monana ka bon merci beaucoup na docteur Chirac Makanda babi yo monana ka na pesi susu merci na mdana si ma caméra na biso
ndombe napesi mbote bambote ebele napesi mbote na ve na ngai Abraham Matimbo papa na Judith Matimbo napesi mbote na ve na ngai Junior père bia na kati ya États-Unis napesi mbote sur ozali Fatou Nganga la japonaise napesi mbote Fatou Nganga la japonaise sans oublier Azmi na Tanzi napesi mbote na Chacha Queen la diva napesi mbote sur ozali zana ba non je dis na merci na bino tout merci na ba abonné tout il y a chaîne Nabiso Sheraton TV tous les bas s'abonnent ah je vous dis merci pour s'abonner encore en plus nous allons mon alobation la vidéo émission tous les comme propos on a tenir yo rigueur te ngam na lobiango si il y a des insultes beaucoup commenter si il y a des félicitations beaucoup nous sommes là pour na bino menga bêtise na lingate ngaso tengama tengamela je suis clair merci. Merci wana ezalaki maestro Hero Kano oyo ndenge boyie monde alobi wana oyo alobi etali ye moko biso toya kosalaka mosala nde nayesa bino kaka mais avant na bando aloba na bongo question nanga mo ya suka maestro Kano wana eza question baparent kotelema na nte wana eza question baparent napesi mbote na bamaster nanga tu ya lemba terminisi super lemba fo lemba mobimba napesi su mbote na bayaya tu baotola nga na ndenge États-Unis baya baotola nga na ndenge Sudaf baya baotola nga na ndenge ya lila moninga mokonzi ya lila za moko maître Chico Boromi, maître Chico Boromi, mokonzi ali les ara yo na pesi su mbote na famille na kesa famille kitoko famille munene wana moni rit ki di ma petit na nga tango nyonso toujours ce kalenda président ya wanga bomoko ne tombera jamais ndena lo baraka ampenga ntunga ya yo ya nga mais soka no eza pena ke so ba para itaki poza para na bi mona pena uti nchika ye ponga tanga na Saint-Cyprien na ndinga leba masa nga no to Saint-Cyprien mbote mona uti nchika ye puisque papa maestro pondwa limbondo na français ah papa wanga bien temps nga na ba français temps pondwa limbondo na nga na ba français on répond petit on répond na lifa bomo na ba français juste les fan total yo mdo tout na nga vous abonnez massivement sur notre chaîne au prochain numéro Sheraton TV, la chaîne d'excellence.